dans le Marie Missam. Marie Missam a fini maman na téléphone il y a Claude Volcan journaliste ça vivant faté et ça c'est ma personne pour Marie Missam soki a se repentir te nzamba ko betaye Marie Missam va na téléphone a fini na liwa Marie Missam ezali liwa o nzambe azoko interpeller église ya Congo pe bato pele o bazo sakana na nzambe na lolenge wana nzamba ko beta donc bazui comme nzambe batie likolo me bazo salela nzambe te na oyo sabino ke Marie Missam akufi ni na sida ni na ndenge balobi na arrêt cardiaque. Marie Missam akufi na arrêt cardiaque te ba oyo babandaki déjà koloba arrêt cardiaque eza lokuta. Pourquoi bazoboma? Marie Missam azalaki ser en crise boluka tya la mwana soki Marie Missam aza na ndako ya monene ndenge wana soki Marie Missam akomaki na mbongo ezali mbongo atekaki balbome te ezali mbongo asalelaki nzambe te ezali mbongo ya circuit tya la mwana moto akotisi ye circuit nini bazalaki nango ye na Marie Missam misala nini ya kosoto ya asasi Marie Missam bakope nini ya koti Marie Missam mbongo Marie Missam azwi eza ya ndenge nini mais azalaki modele ya bien te mosala to ala kosala asalelaki nzambe na bosolo te azalaki libanda na makambo ya nzambe soko olandi dernière émission na ye oyo azolobaki akotikela mwana na ye bandako babiloko na nyonso tu okomona ke Marie Missam ne parle pas de Dieu mais azolobela mibali oyo bazoutilize ye mibali oyo bazouse ye botuna jibe mpiana relation nini azalaki nango na Marie Missam botuna kwata encore ama Kofi Olomide relation nini azalaki na Marie Missam botuna Félix Wazekwa relation nini azalaki nango na Marie Missam parce que bato batambolaka na bato wana misato baartiste wana misato baza na bapreuve que Marie Missam akenda même kobunda na bambanda ya basi ya jibe na concert ya wenge bamona ye kobunda na bambanda epa Félix Wazekwa bamona ye kobunda Kofi kutu abwakela écrit na kanisa koza ser en crise nzoko ozali ser en crise tout le bakutu te masolo ya mipende ya général Sonia Beta ya Marie Missam donc Marie Missam asaleli nzambe na bien te et Marie Missam azwi mbongo ya bien te Marie Missam liwa na ye akufi azalaki na problème ya putulu ya lopipi ya badrogue oyo azalaki koteka mpe komela alors peut-être médecin akoloba te yango esali overdose po mama na aza ndoki mama na loki ye soki ndoki eza na famille soki makambo mosusu eza na famille ekozala solo parce que na famille na bango balanisami 2-3 personnes bakufi na période moko batie kombo ya Yesu liboso me na se batie bikinakina batie kombo ya Yesu liboso me na se baningani yoka batuni ye yo lingaka babengona na vinga na lingaka babenganga miss to babenga naza kosambela nzambe aeleve ngai ezala David ezala Abraham natika koloba bango place bazosambela te nzambe atombola bango na place Marie Missam akufi ekozala ta Denis Lesi ekozala ta Kankenza ekozala ta Mutombo ekozala bien walesa bato basimba bakisi bakokokende mpo basali mabe mingi Marie Missam asali baerreur azalaki mal initié parce que azalaki mal entraîné alokaki baguerre na bango kokoma minene etu yango tya na mwana use ye soki Marie Missam asomaki ndako wana soki azala bajip aza na banyonso eza mbongo ya balbome te eza mbongo ya mosala nzambe te ezali mbongo ya bakope akomi kobeta masolo ba 40 000 ba 50 000 ezali bambongo ya bien te alors lelo oyo combien de bana basi oyo bazwaki lokola role modèle bazwaki lokola chrétien et pourtant ye moko na se ayebiki azakosalela nzambe te Marie Missam azalaki na badossier ebele Marie Missam abotami mokristo na église ya Jean-François Fouambwa otuna bato tu bavanda na Jean-François Fouambwa po aza un ami relation ni bazalaki na mona Marie Missam Marie Missam bien qu'azalaki marié bien que azalaki koyeba Marie Missam continue kozala na relation intime na Jean-François Fouambwa ou azali pasteur na ye Félix Wazekwa Kofi Olomide jibe mpiana bayebi ke Marie Missam asalela nzambe ya solo te jibe mpiana kuno akomaki kokima ye na liwa oyo ye akufi na ngongo auti retraite yoso mona moto aza na retraite appliqué crise te nayoki bien te akomoluka médecin c'est-à-dire na ba-interview na ye nzambe avertisaki ye na 2009 nga na solola na ye na lobela ye makambo nzambe alobela ye nga asinga ye na mama na nga sentinelle na ye un jour akofungola monoko koloba qu'est-ce qui s'est passé na ndako ya Marie Missam bano baza kovanda na ye bakoloba makaya nini ya makasi azali komela mobali na ye oyo akima ye atika ye na mwana un jour akobima aloba mpo na nini akima mwasi kitoko mwasi aza na batalant mwasi aza na bagrâce ndenge wana akima ye
il y a qui kobala garçon moi dans la Londres dans un producteur mascotte. Est-ce que mascotte n'a aidé très bien à un monde à aider ma banzambe? C'est Marie Sambo à sa servante en Zambie à quoi que les petits baba la mascotte. Mais pourquoi mascotte à Kimaki? Bilo wana nyo surtout beaucoup de questions au moins que Marie Sambo à qui na makambo belé ya mabe mais alinga qui mingi bien que na oka musique na été mais j'ai le temps à approcher côté ça malam ko ko sauver ko pendaye. Elle m'a réfuté à finga même là moi na ye mo yebi liwana ye na ba interview na ye amnaye amamuso ngekende ye baka ebali koloba kwa sasa ya kuganye mokili kuganye banda kuganye baka kusala kombo soki lobi okotika ngo tokeli feu likolo ya bisemba mokili bato ebele batiki nzambe likolo ya bisemba mokili ezala bapasteur baye mutu etu walesa aleki alobi ete mai kalamai ye mutu ayaki apesa ekindoki po asala succès donc bamai kalamai baza na kati ya kindoki oyo walesa apesa bango oyo walesa ye moko atémoigné bazosalela nzambe ya lokuta soki bakomwani te bakokutana na nzela oyo ndenge elekaki oyo koloba repose in peace repose en paix mais soki moto akufi na libanda ya jésus christ abandi tourment mpe mitelenga mibandi de baba asalelaki meme de baba nzembo mais marie misambo soki ayebi nzambe ya solo motu soki akufi esi basalelaki nzembo marie misambo akufi bafamilias basaleli nzembo bazobina basi tolo libanda bapede baye kotémoigné oyebi motu na motu soki akufi misala na ye egangaka kala mingi te bokomona bato ya lopipi oyo baza komelane lopipi bakoya kobimaki baza komelane lopipi bato oyo tiala mwana kotisaki na monde kosalaki ndumba baya kobimaki basalaki ndenge ndumba bato oyo bazalaki bapede bomoni bapede mosusu babimi wana bazolela marie biso parce que yo oza mwana na nzambe okoki kozala na bapede te bapede nde okutana bango kote bango sa malamu bachange bobenga tiala mwana aloba couple nde baza kosala na marie misambo bobenga jibe mpiana bayebisa bino relation nde bazalaki mwana marie misambo esi azalaki ser ya solo mpe botuna kofi oyo dede mpona nini ayembaki ke nakanisaki ozalaki ser en crise nzoka ozalaki ser en crise ndenge akufi babien déjà bakobotola babien déjà bakoteka ale molo tolera akufaka tomonaki ata misise moko te ya mokili asalele nzembo tokamwe marie misambo akufi kaka lelo lobi bafabrikasi basaleli nzembo c'est-à-dire bazose reconnaître ke azalaki frère sœur na bango alaki ser en christ asalelaki nzambe na mosolo te eko akufi likolo ya lopipi likolo ya putulu azalaki komela yango koteka yango mpe tiala mwana akotisaki ye na makambo mabe alors nzambe atindaki basali ebele baavertir ye ndenge bakebisa bapatrice ndenge bakebisa bapaster nyonso to ya lokuta bamotongo bazobimisa bato bamiseleki te na nzoto basakayosa nunes baboyanga bauti bakosala babantir na poto mpe mpe partout mais naye kolobaki akufi parce que akima nzambe kala apesa nzambe mokongo kala nzokokelelo na bafacebook nyonso masolo ezobetamaka ya marie misambo c'est-à-dire azalaki aimi asalaki mosala na ye malamu mais azalaki encadré mabe tout simplement po azalaki mobali moni na vie mwana mwasi nyonso deux fois azala encadré na mobali bible elobi l'homme est la tête de la femme mwana mwasi nyonso to mobali azala te aza lokola bakata ya motu so bakati yo motu ozoyeba wapi okende otutana motutani lor mbongo azali stable c'est parce que azana apesaka idéologie ou akomposaka ou asalaka nyonso parce que lor mbongo azalaka na voix moko mais marie misambo azalaki mystique ayaki na bavoix ebele donc moi personnellement na regretté soki bangai tochange na bochange ata delelesi o pesa ngai numéro na ye nabenga ye numéro na ye naza nango awa te parce que tanga benga na telefone na fixe eotikala te tourne ebandi ata na lobi personnel nalobakaki marie misambo oza numéro ye wana otangisi biso expérience na yo bana basi ebele bakolanda yango mpe famille na yo bakobosana na yo te po otomboli famille otomboli masina na courage ozalaki nango ya pas de problème pesanga na numéro nabenga ye abenga na ndako ne abenga na ndako pesa bon tosola
siko na bi tokuta ite to sola lobby to sola lobby lobby Zera. Bon, ok, ça va. Na bomba on a dit na Arabia. Ça. Allô? Allô? Oui. Ah, musique au pire. Allô? 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 Vous êtes là? Zira rempli qu'un peu ce matin. Zira, c'est la bique, on est. Zira, la bique, bique.